sika eye, ya kitoko eye, batoto ya Katanga, batoto ya Lubumbashi. Gersh biashara aye na makambo ya sika, makambo ya moto makambo ya kilikili kande tobetaka lisolo. Awa mituka nde mituka ozana posa osomba mutuka kande boyebi benga Gersh biashara bisika mituka ya kalite ya kitoko, ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali. Kande na yebisaka bino toujours et encore, ebele ya batu batekaka mituka, ebele ya batu batekaka kalite te, mais muke kaka ne batekaka kalite. Chez Gershom biashara, c'est la qualité, hein? Kande boyebi bandeko nanga, ba mituka ya sika, ba mituka ya kitoko, ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso. Soki omati na mutuka oyo, yo moko osepeli. Soki omati na mutuka oyo, yo moko oyoki, yoka gu, tala soin, tala sebene, mituka kitoko o wapi. Hein? Numéro na biso yango wana, ozana besoin ya mutuka, ozana besoin osomba camion na yo, osomba taxi na yo, osomba Dubai na yo, osomba rosa, ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara. Kuna qualité, kuna biloko ya kitoko, kuna biloko ya mafuta. Kande bomona awa Gersh biashara Tokos. Gersh biashara, c'est la qualité. Gersh biashara bisika masolo ya kitoko. Dossier pe affaire le frère Michel Bakenda. Botagele biso nanu le frère Michel Bakenda bandeko nanga, botage ye aya komiyoka. Dia ye nyonso na poasa makambo na ye nyonso na poasa la famille. Botagele biso le frère Michel Bakenda za wapi? Abatami wapi? Bobengela biso le frère Michel Bakenda bandeko nanga, awa dossier, awa situation, awa penza makambo. Makambo soki na lobi eza mike na kosi, eza makambo penza ya minene. La famille, le frère Michel Bakenda, botage nanu. La famille toyeko vanda, tovandi na biso, ba mosusu balalaki, ba mosusu bayeko lamuka, toyeko mona ka makelele ya makasi sur les réseaux sociaux. Makelele yango eza ya nani? Ya le frère Michel Bakenda. Elobata bandeko mosusu, frère yango alingi abanda kwa adore lisusu nzambe, ka ndenga adoraka na ba plateau abatu, to eza lisusu nini la famille. Bobende la biso nano le frère Michel Bakenda. Boya koyebisa nga awa teke no, bino bovandela ka makambo abatu, bovandela ka makambo abatu, baza ba personnage public. C'est tout à fait normal. Soki basali likambo, ezala na kunzu, ezala makambo moko eza public, tokoya kolobelango, eza bongo. Ngana banobeta lisolo na ngana nini, na cadre nini na tabino moko. Botika biso to vanda. Frère Michel Bakenda, merci beaucoup nano na révélation oyo yaki kozwa. Lelo toyeko mona accomplissement ya révélation. Ebela batu bakoya kotuna biso, nazo comprendre dossier te, nazo comprendre lisolo te, na otala ba commentaire. Matisa volume koyoka. Eza bongo. Le frère Michel Bakenda, il paraît que, j'ai dit bien, il paraît que, ayaki kozwa message to révélation, bakendaki na montagne moko na équipe na ye, parce que azalaka na équipe moko ya maombi. Équipe moko ba prière ya makasi. Alors, bakendaki na montagne au Sambela. Tango bakendaki au Sambela, c'était en 2022, si je ne m'abuse pas. Ce qui na lobi date ya bien te bo corriger nga na ba commentaire, mais onga na yebi selon ba explication na ya lobi na 2022. Alors, selon ba explication na ye, bakendaki na montagne ko Sambela, babando Sambela ba sujet mosusu. Koko makuna nzamba ye kopesa ye révélation ya qualification ya ba léopard na Coupe du Monde. Selon ma explication, quand le frère Michel Bakenda lobby, révélation wana, à chaque fois qu'il y a bandé commenta montagne, à chaque fois qu'il y a bandé ko Sambela pona Congo,
abandai kotia pe sujet de prière wana na ba prière na ye pour que accomplissement ya révélation et salima, ce qui est normal. Prophète to basala nzambe belé basala rabongo soki nzambe apesi révélation à mutu bien que akoyebisa mutu wana mais na coin na kunzu ye pe fois a priaka mpona révélation wana pour que un jour baya kotraite ye te ke non aza prophète ya lokuta aza musala nzambe ya lokuta te eza bongo. Alors selon ba explication na ye azwa pe temps na ye akosambela bando sambela mpona révélation oyo nzambe apesaki ye. Et du coup 2026 équipe Nabiso eye ko jouer, c'était au mois de mars au tomonaki RDC les léopards bakendaki ko jouer na équipe moko ya Jamaïque tolanda biso nyonso. Et du coup RDC ayaki ko gagner tokomi qualifié na coupe du monde, donc tokomi ba mondialiste tonton Herman amisi yo bongo na biso alobi biso nyonso to bandomi benga ba mondialiste, donc congolais nyonso de partout aza mondialiste parce que toza qualifié na coupe du monde. Voilà, le frère Michel Bakenda tango ba résultat eko bima, tango léopard eko beta, tango léopard a komi qualifié directement tomoni ses frères ake na ba plateau ya makasi, y compris epa ya papa Sango akoti kuna pona koya koloba ke non nzambe aye ko répondre révélation o nzambe apesa ye depuis kala finalement lelo accomplissement ya promesse ya nzambe aye ko sepela, donc ko sepela moko ya makasi. Bon, je suis très contente, je suis aussi une chrétienne na sepeli ka ndenge nzambe alobaki na nzela ya le frère na biso Michel Bakenda lelo toye kovanda toye kolala kolamuka accomplissement surtout ya parole ya nzambe esali penza malamu. Mais nazana moi mituna concernant ce frère bato o bayebi frère ya frère et bato o bayebi plutôt âge ya frère Michel Bakenda bokomela biso na ba commentaire po nazana âge moko o nga bapesanga mais nalingi na confirmer parce que epai na ye moko akobimisango te eza bongo. Congolais alingaka na âge na ye te. La plupart ba Congolais balingaka toujours kobomba ba âge omona mutu mosusu aza na 40 ans mais soki akeli pai naza na 32 ans mais otala elongi ezofunda ye eza bongo. Alors na âge o bapesi nga ya frère Michel Bakenda, je me pose beaucoup de questions. Frère Michel, nzamba lobaki na yo pona RDC, est-ce que ozwaka pe temps ya kosambela pona kobala na ba révélation nyonso oyo ozwa nzambe atikala kopesa yo révélation te sur makambo ya libala parce que age ezokende toloba babilo mosusu boya koyebisanga te ke non yo kojuge ye te, est-ce que yo aussi obali na shi na bali nga na balaki na kibomwana 11 ans de mariage cette année na balaki penza na kibomwana ya libala moko bien. La famille ezokamwisanga komona lelo na communauté na biso basala nzambe, c'est comme si balingi na bango kobala te, balingi kobala te. Mosusu na komi kokanisa na ba révélation ya le frère Thomas Lokofi. Thomas Lokofi asala émission moko aloba en tout cas tango babande koyemba opportunité ya kobimaka na basi ezalaki ebele babima na basi lobaki star wana bino moko boyebi déjà na Congo na biso la plupart a basi omona mwasi mosusu azokanelaka mobali kinganda lobi nga star wana ifo kaka na bima na ye, ifo kaka na bota na ye e akosirasire si faut que akota na ndako anganga kokota. Ou bien bino pe ba frère bino bozozwaka ba révélation ya nzambe bosi bokota na baje wana to eza ndeni po soki nzambe azopesaka yo ba révélation surtout ça neti révélation ya kozala qualifié eza révélation moko monene
pas seulement que les frères Michel Bakenda aye ko bimisango lelo, mais na landa pe jour mosusu na ba interview na yo ses frères a mentionnaki eloko yo que ba léopard na biso bakozalaka qualifié na Coupe du Monde avant kutu atato banda ko beta match. Mais lelo eye ko salema ke ba message oya pesa eye ko se réaliser. Motuna nanga kandenge zalaki. Na bata na yo na ba prière na yo o salaka. Est-ce que ozwaka penza temps ya kosambela pe pona makambo kobala to yo pe olingi ozala neti ya momo. Po ya momo à chaque fois ye ayaka koloba toujours que nzambe nanu a permettre ye kobala te. Selon ba explication na ya lobi na 2012 apesa ki kutu dot bakoma ki na ba préparatif ya libala nzamba pekisa ki abala sœur wana. Siko le frère Michel parce que âge o nga ba pesinga eza déjà âge ezo kende oza lisusu mwana mukete eza moma penza ya koya obali na ba révélation penza nyonso ozo zwaka révélation libala eza te ou bien zaka ba révélation makamususu parce que toyebi ke nzambe na kibonza. On a dû acheter le piano. J'ai fait sortir $800 na salle offrande ya piano. Non seulement wana, je pense qu'il y avait pendant que tozaki na ve ndeko moko azaki na problème moko ya business et ben donc si c'était le moko comme ça $50, je lui ai donné mes aïki na cadre kaka ya hôtel. Nous avons, et puis je ne me suis pas limité que par moi. Les ouvriers avec qui je travaille ont dû contribuer 1000 francs. Et Dieu nous a fait grâce. Ça c'était pour le match il y a RDC na Nigeria. Et bongo ya oyo bimisi vision. Wana ba sacrifice oyo pe bomo na image bato bazaki na montagne fois passé. Bati la biso ba image. Voilà ba image kozala. Bato bazaki na montagne fois passé na singa ki mutu nyonso apesa 1000 francs. Na bongo na pesa ki 200. Ah bo uti na ngona ngomba. Olalela ki ya motolo na te. Voilà. Donc parfois mais c'est depuis que la parole est sortie. Donc depuis septembre 2020. Voilà, c'est comme ça que j'ai multiplié des émissions. Parce que plus je m'approchais de Dieu, plus j'avais la confiance que ça va se réaliser. Ouais, donc l'entretien d'une prophétie, ça compte. C'est très important. Nous avons entretenu la prophétie. Beaucoup liango, plutôt lingue liango, na mawanzambe, na koluka nzambe, mingi mingi na kopesa. Pour la match, par exemple, nous avons nourri nos bien-aimés au bazarana, bamituka ya kitoko bamituka oyo ezotambula nyonso soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki tala soin tala sebene d'un message venant de Dieu là vous mettez sur les réseaux sociaux Facebook ozana besoin ya mutuka ozana besoin osomba camion na yo osomba taxi na yo osomba Dubaï na yo osomba rosa ba qualité donc ba sorte nyonso c'est que d'ailleurs les gens disent que ya na cadre ya buzz tende basala radio wana surtout ba basala na Zambie. Écoutez-moi bien. Déjà, je suis pas prophète. Je suis pas pasteur. Gerse Biachara, Tokos, Gerse Biachara, c'est la qualité. Gerse Biachara, Bisika Masolo Yakitoko. Donc, je n'ai pas pour priorité de devenir pasteur ou prophète. Je ne suis pas en train de rechercher ça. Mais vous devez retenir aussi que... Mais vous pouvez le devenir. Non. Sokialili Kaboya Nzambe. Vous pouvez. Vous savez, David en Israël est considéré comme le prophète de Dieu. Pourtant, David a été un adorateur de Dieu. Une personne qui courtoie la présence de Dieu n'a plus de limite. Je me réveille un matin, je peux prendre des décrets. Parce que l'adoration, c'est la chose qui te permet de te retrouver dans les conseils de Dieu. Écoutez, quand tu sais toucher le cœur de Dieu, il m'arrive parfois de chanter, de voir des gens pleurer. Et je me demande, mais comment ça se passe? Mais c'est parce que tu arrives à te retrouver dans les conseils de Dieu que Dieu touche les cœurs des hommes et femmes. Et si je peux toucher les cœurs de Dieu, qu'est-ce qui pourrait encore être difficile pour moi? C'est parler qui est difficile? C'est prophétiser ou c'est croire? Non. Je suis un adorateur, mais je peux opérer comme je le veux. Ndepe na aboué. Na ko loba peke.
sope na lingi na mema bango na 16e de finale mais oyo eza makambo mike toyebaka nzambe te mpona makambo ya bale mais makambo ya bale oyo eza elembo ya kolakisa bato ce que Dieu peut faire. Dieu c'est pas pour le football. Moi je n'ai pas reçu Jésus pour commencer à faire qualifier des équipes ou pour voir le football, c'est trop petit. Ce que Dieu nous a donné comme mission est beaucoup plus grand. Déjà le fait d'être un adorateur, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc on n'est pas en train de vouloir faire du baise plutôt. De toutes les façons, c'est pour gagner quoi? Nango Sakabelinga 100 francs pour nous le bec et le pari au leka. C'est pour gagner. Non, arrêtez. Non. Je veux vraiment que les gens sortent. Il y a même des gens qui me disent c'est pour que le président me reçoive. Je n'ai pas besoin d'une prophétie pour être reçu par le président. Par la grâce de Dieu, je l'ai déjà vu plusieurs fois. Vous voyez? Donc, nous sommes serviteurs de Dieu et Dieu nous piste par moments comme élevé. Nous sommes comme des pions. Ils ont dit pasteur Moussoussou, nous avons un pasteur Marcelo et les autres. Au monde nous avons mais qu'il soit naïe, je l'ai vu avec la ministre Grace Coutinho. On a travaillé avec elle récemment. Moutei mais à Cambia adoration, vous sentez que l'atmosphère n'était plus la même. Donc c'est comme ça. Tango zana gam yanzambe. Akolo bano a chune obo. Koti sur a sala. Donc attendez-vous à tout ça et ne vous dérangez pas de peur et à ko bloquer l'eau la bisomoko. Boti nzamba ki na makamda zo kena. Voilà, nzamba ki na makamna lo lenga zali ko kena yango. Kasi soki na yokio na bokebi penda tozonga mwa sikobi soki na lingi na koki komema bango ata na 16e ya finale. Yali Kambonde Michel Bakenda alinga to yali eko ute pa ya nzambe ye moko polo bien li vision yo simba ki obe bola. Nzambe akumbi yo. Yoka sikone na je sais que ça sera très mal compris. Et les moins spirituels vont me traiter d'orgueil, OK? Vous savez, dans les choses de Dieu, dossier peut affaire le frère Michel Bakenda. Botagele bisona nous le frère Michel Bakenda bande konanga botage ye aya komiyoka. Ndia ye nyonso na poasa makamna ye nyonso na poasa la famille botagele biso le frère Michel Bakenda za wapi abatami wapi bobengela biso le frère Michel Bakenda bande konanga awa dossier awa situation awa penza makambo soki na lobi eza mike na kosi eza makambo penza ya minene la famille le frère Michel Bakenda botage nani la famille toyeko vanda tovandi na biso ba mususu balalaki ba mususu bayeko lamuka toyeko mona ka makelele ya makasi sur les réseaux sociaux. Makelele yango eza ya nani ya le frère Michel Bakenda elobata bandeko mosusu frère yango alingi abanda ko adorer lisusu nzambe ka ndenge adoraka na ba plateau abatu to eza lisusu nini la famille bobendela biso nano le frère Michel Bakenda boya koyebisanga awa teke no bino bovandelaka makambo ya bato bovandelaka makambo ya bato baza ba personnage public. C'est tout à fait normal soki basali likambo ezala na kunzu ezala makambo moko eza public tokoya kolobelango eza bongo ngana bano beta lisolo na ngana ndeni na cadre ni na tabino moko botika biso tovanda. Frère Michel Bakenda, merci beaucoup nano na révélation oyo yaki kozwa lelo toyeko mona accomplissement ya révélation. Ebela batu bakoya kotuna biso nazo comprendre dossier te nazo comprendre lisolo te na otala ba commentaire matisa volume koyoka eza bongo. Le frère Michel Bakenda, il paraît que, je dis bien il paraît que ayaki kozwa message to révélation bakendaki na montagne moko na équipe na ye parce que azalaka na équipe moko ya maombi équipe moko ya ba prière ya makasi. Alors bakendaki na montagne osambela. Tango bakendaki kosambela c'était en 2022 si je ne m'abuse pas. Soki na
lobi date ya bien te bo corriger nga na ba commentaire mais o nga na yebi selon ba explication na ya lobi na 2022. Alors selon ba explication na ye bakendaki na montagne ko sambela babando sambela ba sujet mosusu kokoma kuna nzambe aye kopesa ye révélation ya qualification ya ba léopard na coupe du monde. Selon ma explication quand le frère Michel Bakenda lobby révélation wana à chaque fois que abandé komanta montagne, à chaque fois que abandé ko sambela pona Congo, abandé ko tia pe sujet de prière wana na ba prière na ye pour que accomplissement ya révélation et salima ce qui est normal prophète to ba sala nzambe belé ba sala rabongo ce que nzambe pesi révélation à montu bien que koyebisa mutu wana mais na coin na kunzu yepe fois a priya kapona révélation wana pour que un jour baya ko traiter yete que non aza prophète ya lokuta aza musala nzambe lokuta te eza bongo. Alors selon ba explication na ye azwa pe temps na ye ko sambela bando sambela pona révélation on nzamba pesa ki ye et du coup 2026 équipe Nabiso eye ko jouer c'était au mois de mars au tomonaki RDC les léopards bakendaki ko jouer na équipe moko ya Jamaïque tolanda biso nyonso et du coup RDC ayaki ko gagner tokomi qualifié na coupe du monde donc tokomi ba mondialiste tonton Herman amisi yo bongo na biso alobi biso nyonso to bandomi benga ba mondialiste donc congolais nyonso de partout aza mondialiste parce que toza qualifié na coupe du monde. Voilà, le frère Michel Bakenda tango ba résultat eko bima tango léopard eko beta tango léopard a komi qualifié directement tomoni ses frères ake na ba plateau ya makasi y compris et pas papa Sango akoti kuna pona koya koloba ke non nzambe aye ko répondre révélation o nzambe apesa ye depuis kala finalement le lot accomplissement ya promesse a nzambe aye ko sepela donc ko sepela moko ya makasi. Bon, je suis très contente, je suis aussi une chrétienne na sepeli ta ndenge nzambe alobaki na nzela ya le frère na biso Michel Bakenda lelo toyeko vanda toyeko lala kolamuka accomplissement surtout ya parole ya nzambe et ça libre penza malamu mais nazana moi mituna concernant ce frère bato o ba yebi frère ya frère et ba otu o ba yebi plutôt âge ya frère Michel Bakenda bokomela biso na ba commentaire po nazana âge moko o nga ba pesanga mais na lingi na confirmer parce que pa na ye moko akobimisango te eza bongo congolais alingana âge na yete la plupart aba congolais balingaka toujours ko bomba ba âge omona mutu mosusu aza na 40 ans mais ceux qui akeli pai naza na 32 ans mais otala elongezo funda ye eza bongo. Alors na âge o ba pesinga ya frère Michel Bakenda je me pose beaucoup de questions. Frère Michel, nzamba lobaki na yo pona RDC. Est-ce que ozwaka pe temps ya kosambela pona kobala? Na ba révélation nyonso oyo ozwa. Nzambe atikala kopesa yo révélation te sur makambo libala. Parce que a Jésus kende, toloba. Bablo mosusu boya ko yipsanga te ke non, yo ko juger yete, est-ce que yo aussi obali na shina bali? Nga na bala ki na kibomwana 11 ans de mariage cette année. Na bala ki penza ki bomwana. Ya. Libala moko bien. La famille. Ezo kamusanga komona lelo na communauté na biso basala nzambe. C'est comme si balingi na bango ko balate. Balingi ko balate. Mosusu na komi ko kanisa na ba révélation ya le frère Thomas Lokofi. Thomas Lokofi asala émission moko aloba en tout cas tango babande koyemba opportunité ya kobimaka na basi ezalaki ebele babima na basi
lobaki star wana bino moko boyebi deja na Congo na biso la plupart a basi omona mwasi mosusu azokanela ka mobali kinganda lobi nga star wana ifo kaka na bima na ye ifo kaka na bota na ye e akosirasire ya si ifo ke akota na ndako anganga kokota ou bien bino pe ba frère bino bozozwaka ba révélation ya nzambe bosi bokota na baje wana to eza ndeni po soki nzambe azopesaka yo ba révélation surtout ça neti révélation ya kozala qualifié eza révélation moko ya monene. Pas seulement que les frères Michel Bakenda aye ko bimisango lelo, mais na landa pe jour mosusu na ba interview na yo ses frères a mentionnaki eloko yo ke ba léopard na biso ba kozalaka qualifié na Coupe du Monde avant kutu atato banda ko beta match. Mais lelo eye ko salema ke ba message oya pesa eye ko se réaliser. Motuna nanga kandenge zalaki. Na bata na yo na ba prière na yo o salaka est-ce que ozwaka penza temps ya kosambela pe pona makambo kobala to yo pe olingi ozala neti ya momo po ya momo à chaque fois ya yaka ayaka toujours na ba dossier na ye ayaka toujours na ba makambo na ye o nzamba lobelinga mwasi oyo te o nga na kobala te ata soki bato batondi bakomi plein na stade de martyr balobi bala na kobala te yango ebela bato lelo bakomi kobangela pe le frère Michel Bakenda nga nalobaka toujours c'est vrai bato ebele balobaka mariage eza suka te mariage eza lola te mariage pe eza tekende yango vite eza na bato mosusu o bapesela ma chance ya kobala eza pe na bato mosusu o nzambe na ye moko ayebi ke mutu o ya kotikala kobala te bandeko nanga botika déjà mariage ezalaka sacré soki tokoti ata na kati ya bible totali makambo ya mariage eza eloko moko eza tellement et encore sacré alors eza na babilo mosusu eloko nga nakoki koyebisa bato ezaki eza na bamakambo mosusu s'il vous plaît totikaka bakokosa oyo mataki ekitaki nga kutu totikaka balokuta ses frères aza na besoin ya mwasi ministère nyonso ezala ya mwasi ezala ya mobali
ebongaka toujours ozala na mobali ozala na mwasi okoki kozala mosala nzambe te oza na ministère moko ya monene mais ozolinga kobala te yango bomona bato ebele lelo oyo bakomi komikweyisa bato lelo ebele bakomi kokota na bamabulu. Pourquoi? Parce que selon bango baotambola na bango kaka tika kaka na tambola eza ministère soki eza na moto ko entretenir yango te ministère wana eyaka toujours na badega ebele. Soki bomona ti le pasteur Marcelo Tunasi après kokufa ya mwasi na ye une année a préféra abala, c'est parce que mitungisi ezalaki ebele eza na basi ebele oyo banviaka mingi ba oyo baza bastar bato oyo baza na makombo minene. Basi mosusu akolinga te ke no aya azala mwasi na yo me akolingaka abobimaka na ye. Aya mosusu aza na bakisi selon bakisi na ye wana basi bapesa ye baloi baimposition siko bakisi wana koya koutilize yango epa na yo. Soki yo pe peut-être na makambo ya nzambe oza penza te. La famille biso nyonso toyebi mibali moni mobali ata soki aza na ministère ya munene eza ya mibali ya mike sur 100% akoki koloba 3% o penza bazalaka sérieux soki abali te azosalela penza nzambe. Mais la plupart bakweyaka toujours na ekobo bakweyaka toujours na masumu bakweyaka toujours na makambo ebele. Pourquoi? Parce que mibali bakokaka kosupporte te amona mwasi kitoko mobali asupporte batu oyo bayebaka penza kosupporte ayebi ke ana kokotisa makolo te ana kokota te ezalaka basi. Omoni mwasi déjà dès le départ mwasi déjà aza mutu moko eza na bamakambo ebele akokanga na ye motema yango balobaka omoni mwasi ata soki abali ata mobali na ye soki avoyage mobali akoki kokende 10 ans mwasi akotikala toujours fidèle. Pourquoi? Parce que ndenge nzambe akela mwasi aza na bakapasité ya koyeba kogérer bamakambo na ye ya nzoto. Mais tandis que mobali ce n'est pas le cas. Mobali kaka 6 mois ya pamba soki mobali mwasi na mobali basi séparé eza mibali ya mike sur 100% akoki koloba 2% oyo akoki kovanda 2 ans penza azozelaka mwasi. Mais la plupart bakweyaka kaka na 2 mois ya pamba akwei. Eza ndenge façon nzambe asalela mobali. Alors ba frère na biso Michel Bakienda boyebisanga nani boyebisanga ke na bane o nyonso bango batikalaka bongo ola kosala bisala sala vomi obala mwasi oyo kosunga yo bokonza ministère olio okota jour mosuto ya kovanda ka boy kande ba kimer moko boy bimaki ke yango wana ba video ya frère Michel Bakienda ebimi ezalaka makambo ya soni bango wana ba video ya pasteur ya le pasteur Moïse Mbi ebimi ezalaka makambo ya soni ndenge tozabwe ba video ya pasteur Marcelo ekotikala kobima te. Pourquoi? Parce que aza homme marié. Ba video ya pasteur Dalo ekotikala kobima te. Pourquoi? Parce que aza homme marié yango bokamwa les jours aloba depuis abala mwasi na ye atikala ko tromper mwasi na ye te. Ebela batu batikala kondima te. Pourquoi? Parce que abala mwasi na ye bazobanda na ye ministère. Si réellement abima na basi o batu tikala kondima te mais balingaki babimisa ba makambo parce que Congolais agardaka toujours ba preuve eza bongo Congolais agarda ya sika eye ya kitoko eye batoto ya Katanga batoto ya Lubumbashi Gersh biashara aye na makambo ya sika makambo ya moto makambo ya kilikili kande tobetaka lisolo awa mituka ozana posa osomba mutuka kande boyebi benga Gersh biashara bisika mituka ya kalite ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali kande na yebisaka bino toujours et encore ebele ya batu batekaka mituka ebele ya batu batekaka kalite te mais muke kaka ne batekaka kalite chez Gershom Biashara c'est la
qualité kande boyebi bandeko nanga bamituka ya sika bamituka ya kitoko bamituka oyo ezotambola na kitoko nyonso soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu tala soin tala sebene mituka kitoko o wapi nimero na biso yango wana ozana besoin ya mutuka ozana besoin osomba camion na yo osomba taxi na yo osomba Dubai na yo osomba rosa ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh Biashara kuna qualité kuna biloko kitoko kuna biloko ya mafuta kande bomona awa Gersh Biashara Tokos Gersh Biashara c'est la qualité Gersh Biashara bisika masolo ya kitoko